Teka mombongo na yo mibali ya lelo basala kate sokola dikaka mibali ya lelo keboko ya obamba liputa shi teka mombongo na yo mibali ya lelo basala kate sokola dikaka mibali ya lelo Kebo go bamba liputa shina banana ngate kaka nini banana ngate kaka mapa mama mombongo kalkile mama mombongo kalkile ngai moko na te kaka nini ngai moko na te kaka mbise mama mombongo dollar mama mon bon wa dollar c'est à pêcher yonde moi si ndo pepa ngai moi si à pêcher mobile na loba mbisi mobile na kanginga denzando ya minene denini denzanda minene donc comment mbiso nzanda oh ba mbisi zapena ba kombe belé papa langa oh ezana 55 à débattre papa donc so ye kinkole foli ya mbisi nde commune en sele donc olongwe banda gombeti mbinza pigeon na ke kinkole na commune en sele na ke kolia ka mbisi eloko musu te ka mbisi na ye kozonga c'est que soki na kinkole te bakoyeba te na koma kinkole donc oyo bomi bozo tia be pisi mbala moko ni na osala boyo na panzango ba saisonner po matina moto eza pona bato baolia donc c'est boyo combien oyo mabongo bampiki nde tosangisi wana libongo vraiment vrai ngolo penza ya kitoko ya mafuta ya biso moko penza boyeti ya fleuve ya mosekate ngola mosekate ya fleuve vraiment ya fleuve ya biso moko ya Congo na kinkole balobi kinkole ezali mboka bio panda lisolo mama na ngai toza oyo na mpoka monima kinkole yango oyo monima kinkole oyo ezali solo yango nde monima kinkole vraiment nde ya mpoka mbisi moko ya bien ya misuni donc sans arrêt aza vraiment na basende vraiment te oh boy oza otenga boy combien oyo 350 000 au débattre oyo 300 oyo paye 150 000 au kakoli tukeli na bampoka yi 50 000 50 yi 30 000 nous moi si peu cher ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika touti nini te tomoni na nyoso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni ninga koloba eza te motema eza temo emisala emonani ninga koloba eza te touti mosika esansel tokomi ninga koloba eza te ya koloba eza te ninga koloba eza te matoye yoki miso emoni ninga koloba eza te motema eza temo emisala emonani ninga koloba eza te touti mosika matono mingi bana membre bandeko balandi ya biso podcast télévision balobete podcast télévision tozali be pe na bino podcast télévision toali kotalisa bino be culture ya mboka na biso pe mabina ya mboka na biso yango ete bandeko lelo podcast toye be na kinkole balobi kinkole mboka kitoko kinkole mboka ya mbisi ya mai kinkole mboka ya ba misuni ya bio kinkole ya libe mboka ya kitoko kinkole ya libe mboka kozwa be mwa mopepe balobi
Kinkole ezali moi kozwa bembo moi mon pepe yango na kobanze te Montréal je suis mbungu na respect ya ba boninyo surtout ya biso podcast télévision avec ta kokota na moi mozindo masolo na biso benana numbiso yo yali moi liboso na sima na biso na sima chafinza manzamba bandeko nga bino le gambo kwa chafinza manzamba na ko benga ite na ko beta moi lo seba bo partager mission bo commenter yali moi kitoko mingi yali penza lengi mingi Montréal bendela bango Montréal je suis mbungu bomona tembisi oyo lelo tokoyebete bomona ki émission ekoleka bato te bakoleka bakotalisa kabino bembisi mbisi bena Kinkole oyo yali belo kwa monument Kinkole yali belo kola te yali monument Kinkole oyo bomona tembisi wana mbisi wana engela sa ba pêcheur nako pousa na moi awa pene kotalisa bino ngope ba ope balingi pe ko beta moi mbela koloba moi la penza bomoni te bandeko mbisi oyo ezali monument tata mokonzi Mobutu Sese Seko oite atika biso ali na mboka tata Nzambe bomoni te eloko sala ya kitoko pona ba pêcheur bazwa moi mo pepe bomoni tellement yepe alingaki kolia moi biloko bio azaki pe moi kolia bambisi bomoni asali pe awa bomoni bato keye ko moi ya kala Montréal zwa meka ko tondo la moi bandeko moi ko sala moi makambo yo nga bino chafunza nzabo moni asali oyo lingela sanote ba pêcheur bali ko bwaka moniama na mai ponete ko zwa moi mbisi moniama na ko zwa moi mbisi ko zwa moi biloko ebele metoko sola pena batu bomoni na ko tia moi micro na batoko sola tozali bena Kinkole balobiete weekend ya solo le krabe na Kinkole to sola moi ko beta moi sete to pusani awa ya libe ngando avec to kota makambo ebele Montréal mele bango awa ya libe ngando bomoni ete biloko bio elingela kisate makamba kitoko evandi na Kinkole mboka kitoko Kinkole mboka kolia biloko bio Kinkole mboka tu yali kitoko penza yango te tokosola pe na bandeko tokosona bango tomoni moi lisolo tata na ngai mbote boni bonjour boni santé bien santé calme mais quand on connaît biso tata batumi ba kotala Kinkole mboka kitoko Kinkole mboka bio okoki koloba nini awa tozobo manyama nazobo manyama papa c'est que tozoli yango ya bozoli yango merci beaucoup tata ali ko boma mwa nyama na ye bomoni te eza koleka mwa kitoko bandeko bomoni tozana bino longo tozotambola kuna liboso tozokende na bino mwa kosolola mwa lisolo kosoa mwa lisolo na bamaka bote mama na ngai awa na rien mbisi boni bino awa babi tokoliaka biloko bio na bio tozolia bambisi ya fresh ya fleuve na biso moko ya Congo tozoteka bambisi penza bambisi ya fresh Montréal poussana l'accès vraiment ndeko bambisi bamona bambisi ya tozali pepe de bambisi ya fresh awa na Kinkole balobi Kinkole ezali mboka bio panda lisolo mama na ngai toza o na mpoka monument Kinkole yango oyo monument Kinkole oyo ezali solo yango nde monument Kinkole vraiment ya mpoka mbisi moko ya bien ya misuni donc sans arrêt aza vraiment na basende vraiment te vrai mbisi yango yo batumbaka yango grillage basala yango maboke balamba yango pe bouillon siko mama nanga to bena Kinkole mboka ya bio biloko ya bio meka kolobela biso monument o Mobutu nde moto asala yango bon ya yete basala yango na nani na bourgmestre na biso ya liboso nani papa nani bama bazali kotatone mwa ndambo balobi bourgmestre boni bweko balobi ezali bongo bao bato basala bourgmestre kama mutasalaki siko mama siko mekano koloba awa Kinkole ezali mbisa bio boy oza otenga boy combien oyo 350 000 au débattre oyo 300 oyo paye 150 000 au kakoli au mboto siko mama na ngai meka koloba Kinkole ambiance le kande nini bambisa bio toza komona boko sala biloko seka buza ko tumba oboy pardon papa olobi awa baza ko tumba biloko ngo awa nyonso tu batumbaka basalaka yango grillage basalaka mpe boyeti na maboke basalaka yango mpe na bouillon donc week-end na makasi vraiment likolo ya commune ya Nsele merci beaucoup week-end kitoko likolo ya commune ya Nsele to pousse na Montréal
zwa bambisi awa kitoko ndenge ezali kokende ndenge eza awa nde tokoti na rang ya kitoko awa tolobi ete podcast kitoko babone tu tozali be na Kinkole babi weekend kitoko na Kinkole valeur ya Kinkole toyebaka ngo be na bambisi ya kitoko bomoni oyo boeza nini mama oyo bouger ya Montréal ezali oyo mabongo bampiki nde tosangisi wana libongo vraiment vrai ngolo penza ya kitoko ya mafuta ya biso moko penza boeti ya fleuve ya mosekate ngola mosekate ya fleuve vraiment ya fleuve ya biso moko ya Congo donc ngola mosekate ya fleuve ya Montréal omoni ngola mosekate ya fleuve ya kitoko yango oyo papa yango vrai ngolo vraiment libongo na nyumi nyonso toezaka awa mekalandisama tomoni mbisi mikwa awa oyo mpe bato bakolia ezala mpe mwa misi pardon ningi mbiso babenga yango kombo nango ningi mbisi kitoko mais kombo nango eza mikwa eza mikwa te eza sans arrête mbisa kitoko kolamba penya pep soupe penya na tomate mbuma kitoko makasi même kotumba ngo kitoko makasi donc ningi mbisa sukali mama yo pe mwa liloba oyo toza na mboto mbisa kitoko batumbaka ata supu nyonso ka kitoko kaka kolia yango elengi aya kolia mbisa mai mbisa kitoko yango na Kinkole mbisa ya fleuve na biso moko yango merci beaucoup awa toza kotambola awa raba mama balobi ete bambisi ya kitoko ezali awa lelo ekobeba mbote ya mbote papa tomoni lelo ekobeba donc c'est lelo sombo mbisa elengi vraiment o ma musombo vraiment ya munene vraiment oyo ola tika 65 ya munene 65,000 donc lelo c'est que sumbidi tekili lelo biliaki bikoki amulu nini sumbidi tekeli donc tukeli na bampoka yi 50,000 50 yi 30,000 nous moi si peu cher ezali wana mama mwa liloba na yo papa ngande mwasi ya pêcheur yo nde mwasi nde opepa ngai mwasi ya pêcheur mobali nanga alobaka mbisi mobali nanga kangeli nga de nzando ya minene de nini de nzanda minene donc koma mbisi o nzanda bambisi eza mpe na bakombe ebele papa nanga oyo eza na 55 à débattre papa donc yango na yango papa na ngai mwasi ya pêcheur mama bondenge nini mama bondenge nini ngai nga makalunga yo nani makalunga nadi oyo mbisi oyokaka monganza ekenda sango soki olie mbisa moto olobeli alobi ozoloba bokasi na lie monganza yoyo aza na kitoko elengi natie ye na 60,000 francs congolais monganza wana nde monganza toka nde monganza oyo oyokaka monganza suka na mbisi yoyo merci beaucoup bandeko monganza nde yoyo merci beaucoup bandeko tozo continuer Kinkole mboka mbisi Kinkole mboka kitoko balobi makambo ya kitoko ndenge ezali na Kinkole balobi makambo malamu ape tozana mama wa maboke kezo mama nanga mbote ya mama nanga boni kuna mbote mama boni bien papa mama tomoni maboke ozolamba wa maboke ya kitoko nazolamba ezali awa nana bambisi nge foto ya fresh nana nzombo mongusu ngolo mopongo monganza nana bambisi to soko yo kolia liboke za yango na prix ya moisière daka 12,000 na 10,000 francs donc 12,000 na 10,000 francs yali pebe misuni ya kitoko pela liboke ya bien kitoko makasi donc Kinkole ezali mboka kitoko ambiance baboke mbisa kotumba nge foto ba basanga soko yo kozala lez makasi merci beaucoup merci bandeko awa tozo pusana tomoni bakoboma monganjawa na mwa lisolo mwa kosololawa balobi ete kitoko mboka kitoko Kinkole tango bakoboma boye ezali kitoko ya mbote boni ya mbote papa tomoni ozokata mbisi kitoko kitoko makasi non donc nyonso bien kitoko makasi kana zo mwa musala kana benda ya kana mwa musala zo sama yango ezala kabo donc oyo bomi bozo tchabe pisi mbala moko ni na osala bo na panza ngo ba saisonner po matina moto eza pona bato baolia donc c'est boye combien boye nyonso mbala basoma on a 200,000
Donc nous sommes allés pour 200 000. C'est que bateau basement ba vendre na ba ozela bo pesa ba balia. Eza bongo ka nozolo. Donc kinkole mboka kitoko kitoko makasi po mbisi eza nango ya koluka te fleuve eza ka 0 mètre. L'action na kati ndongo panzango malgré makila pe ezate l'action na kati ezali. Quand nous monnons na sala musala de continuer na comme presque à la fin. Donc kitoko na kitoko ozo kata vraiment nini wana nyonso to panzango ko. Quand nous monnons panza boso na fongoli na forme alikabu. Non, et puis ça va biso forme auto tumbila kangwana. Formule to tumbila kangwana ninga dikayabo. Le mwana na sala. Siko mbiso siko bozo ngo be wapi boko bozo ngo na mai nini. Mbiso yo dans de bon terme apena iso mamaka na maluku. OK. Et utanzela fleuve ezoya ne ba yo tekela biso ngwa. Ba tekela bato pe ba utalibanda ba sombaka biso pe to profita pe ka somba ngoka a. Mais ba maman commerçant wa ngwana. Maman va te karango ba ngwana nga ba on ba kendo somba ngo ba tekeli bato ba utalibanda. Ba komo to biso ne to tumbaka. Merci beaucoup. Merci Bandeko Balandi. Ya biso podcast telezo bomoni te kinkole mboka kitoko, kinkole mboka malamu, kinkole mboka kolia, bomoni Montréal ko kozwa kozume Bandeko bamona tozali a ben na kinkole. Wana te la pesi un grand merci na boss Roni Malundama, na pesi un grand merci na Jacking Malundama, na pesi merci lisusu na Yannick Malundama. Mama nani, mama Kalunga lobi abina moke. Mama Winnie, alobi abina. Tana bana tikala na ndako yakalunga tena bana tikala bona te tena mana bina te muta sengi mabina bo yaka kaso bina ngia muta bini zana wini yako bina bo yemba alobi azane nzali meka yope bina teka bambisi na yo bajago ya lelo basala kate sokola ngo babiso keba okoba liputa chinois teka mombongo na yo mibali ya lelo basalaka te sokola dikaka mibali ya lelo keboko ya obamba liputa chinois teka mombongo na yo mibali ya lelo basalaka te sokola dikaka mibali ya lelo kebobo bamba liputa chinois banana ngate kaka nini bandana ngate kaka mapa mama mombongo calcule mama mombongo calcule ngai moko na te kaka nini ngai moko na te kaka mbise mama mombongo dollar mama mombongo dollar ngai moko na te kaka nini ngai moko na te kaka mbise mama mombongo dollar mama mombongo dollar obenga ndoko moto noko moto na ndenge ni kaso eli biso ba moto tano tekisi biso to komi ko tetu kakabo ko tetu ki merci ezali ambiance kinkole bomoni bama balobi ya kitoko ya biso podcast télévision tozali wana olobi nini mama ambisi yango wana ya biso podcast olobi nini mama merci manasi moto fadi silikita oyo nani mama président mbote papa yo moto fadi silikita oyo naza mama président esika oyo vice na ngai yeyo oyo ndala ndinga na mama tolo yende mutafisi makambo lisango oyo tina omoni alukeli bamama makambo eza na sinde konelise comme d'affaire mabanga pamba en tout cas natepela mama kinkole babi kinkole kitoko kinkole oyo yeyo mbo tata ngai balobi yonde nanya donc kinkole ne makambo donc so ye kinkole folia ne mbisi nde komi na nsele donc olongwe banda gombeti mbinza pigeon na ke kinkole na komi na nsele na ke koliaka mbisi eloko mosusu te kaka mbisi na ye kozonga seke soki na ye kinkole te
bakoyeba te nakoma Kinkole. Donc na komi Kinkole c'est que namoni mbisi. Donc à part mbisi na Kinkole elongo suna wayaka te. C'est que boya vraiment na Kinkole mbisi eza vraiment ya kokita ya fresh ya fleuve. Donc bolia ngo malaise ya kotambola ezali. Yango pe ya kotambola tala ndenge bazo sakana pe. Simano nde bazo sakana bango yo tala nde bazo sakana elengi vraiment mbisi moko fresh vraiment donc olia on appétit. Maramto mboto mboto o mobutu atikaka yango yo mboto vraiment atikaka vraiment la commune en Sele Kinkole cité pêcheur biso yeyo boya kaka Kinkole to pespeka merci na batutu boya na kin bobo sana commune en cité boya kaka bolia kaka to sepela toujours Meba sepeli bana mambo tozo tambola na bino Kinkole mboka kitoko Kinkole mboka malamu Kinkole mboka elengi tozo kende kuna bomonete tozo kende kolia sikoyo tija ngulu chef nzamba na pusani na kolia tija ngulu lolenge tendenge nini ba ko sala tija ngulu ndeni ba ko lamba balo ndeko balandi ya biso podcast télévision balobi ete masola kitoko ezali bena Kinkole masola malamu yali awa na Kinkole okolia biloka bio Kinkole okolia biloka malamu yango ete chafu nza manzamba na pousse na Kinkole kotalisa bino ambiance ezaka na Kinkole bomoni bantaba ba kolela me bantaba ba ko kende ko bare bango tata mbote atana ngai mwali lo baboni tata bomoni bantaba ezali wana boni tata malamu tu ana Kinkole babi Kinkole zali mboka kitoko mboka elengi ya solo maloba no penande ngwana babi awa tolia nde biloka bio nyonso ezali oluka o mbisa mai ntaba ngombe tout ezali nyonso ezali. Merci beaucoup bandeko attends luki pe administration ebi administration oluki chéri azape adali wapi abatami wana bengela ngai kasaya zela obele kalate asoya. OK babi Kinkole mboka kitoko mboka elengi Montréal to pusana na fierté tozana ngone ya biso podcast télévision na monete bosroni malundama baliwana babone tu podcast baliwana ba o balingaka chef nzamba nzamba ba o balingaka kobeta moi masolo na est-ce que kolia moi ngulu ngulu combien ngulu combien wa na soma la lia moi ngulu bandeko bokolanda ya biso podcast moi ngulu ngo na moi pima lukaka moi kota musulman pe ozolia ngulu masolo eza kitoko eza kitoko makasi talaka donc basala bilo moi kitoko donc Kinkole eza moi mboka moko komisaka bino mboka kitoko papa saka moi talaka moi bien ka yo yebi OK bandeko nanga tozolia bwa ngulu wapi oyo ndanga eza moi mikwate eza nini tiango na tolia no bandeko bakomona balobi Kinkole mboka kitoko Kinkole balobi makammoka malamu ezali awa nali kolia cha te chelanga moi pima moneta no zo baksa wana komi moi kimondele moi oyo bosoki na lieboye na moi likofe sali moi bien kitoko makasi ya salo kitoko wapi okobwaka mana yo énergie za kitoko makasi olia yoko moi bien wa kotanga moi liloba awa liloba maison nana liloba te ya koloba kaka biloko na oteka nde eza ngulu bato basepela nango mpe bayaka kolia ezali be ya fresh non ya chambre froide mais botumba lokola fresh natumba lokola fresh okoloba nini na bandeko bakolanda biso oyo etali tija ngulu mpo basepela nango so balie mpe bayoka yango ku ela eloko ya mabe te nde napesa yango. Merci beaucoup. Merci bandeko bomoni tozali awa na Kinkole mboka elengi mboka kitoko nde tozawa mboka tata moi liloba balobaka mboka tata na ngai moi liloba toyepa na bino te collection moi Kinkole boni koloba nini na oyo etali Kinkole mboka kitoko Kinkole ya kitoko po Kinkole toyaka tosepa toluka mbongo ya Kinkole esunga biso mpe ya bandako donc osepeli mpe ya Kinkole. Pardon? Notre kitoko na kitoko. Nyonso mpe ya kitoko po esunga biso mpenza ambiance na ambiance ya bien mpe ya kitoko kala o dimanche ya lelo tosepela nango makasi mpona weekend. Merci bandeko bomoni moi bandeko bamona
ah bana za kitoko na kitoko na kolia liboke moi bandeko baloba wa mbote mama nanga yaka mama yaka wa boni kuna boni mama boni bien nako boni yo niko bela bondeni ayi mama nanga na kolia liboke sali liboke kuna na sali liboke njombo ngolo mungusu kando yo yebeli za kuna ezali de za kuna lo kolia liboke lo na za bena nkolia za nkola yaki bana tongo na bandi bena batija batiji tije ton sa te liboke ndo so le yo moko yebika babu wana ko mama la kisanga d'accord mais quand côté tout maman du coup za mboke lenga kikola za mboka kitoko noko kitoko vendelo ko eboma bisoka baba kanvo kande eza ko boucher yango nde bon mais à part ça to za kimia merci beaucoup merci bandeko tozali bena kinkole bomoni makambo ezali ande tozo kotambola wa kinkole balobi mbo kitoko kinkole makambo ebele tali kinkole makambo elengi tosola pena tata ndenge ezali wana bomona mwa ndenge bakobeta mwa sete na bango mwa ndenge tokosola ezali mwa kitoko yaya otokanga foto awa otokanga foto na mbisi natokanga na mbisi na mpoka eleki bien eleki nango bien donc c'est photo bimi bien ebimi bien postango lelo na postango donc yo pe ovani mpe kana nkola wapi na aveni mbubu donc olati no bi obimika obino te na ya kozwa mwa photo non nalingaki église mais na mo eleki c'est pour ça que mekana kotesa biso kinkole makama malamu ezali oui kinkole eza nango bien eza bien kolia tadi nyonso eza nango bien meka babi awa mwa bakulu na bazalaka bon ngai nayebi te mpo nakutana bango na mte nakutana bango te namoni eza nango bien kitoko mais osape bien boye merci ok merci beaucoup merci bandeko toza na bino awa na ya biso podcast télévision toza kotambola na bino King Kole yalimbo kitoko mbote mama na ngai Kole yalimbo yo pe ozo très bien nkola oui na très bien nkola mais kana kolobisa eza ndenge ni ya kinkole eza guna gwa babi lelo weekend mutakufa te eza ndenge mutakufa te ele normal mutakufa te merci kitoko merci todo tambola wana kinkole Montréal omoni ambiance balbi ozana poto ozana Belgique ozana Allemagne soki ozwi ambiance kinkole te okozwa to ambiance be wapi okuta be ambiance okozwa nini okende kosala nini masolo ndenge zawa na kinkole babi kinkole mboka mbisi kinkole mboka ya pêche kinkole eza kitoko ndenge tozali kokende wana kosolola na bandeko kotalisaka bino be kinkole kinkole eza kitoko kinkole soko lingo zwa mwa mopepe okoya ana kinkole ekufela kinkole eza kaka oyo ezali yango mwa lisolo tozo beta mwa sete na pe ndeko azali awa mbote ya tana ngai mwa liloba na yo mbote boni oui mbote normal vraiment très kitoko quoi tout ça quand ça commune à Sélé justement na quartier kinkole donc c'est que kinkole awa yo pe tu mabe ambisi awa non ngai nazali serveur awa na terrasse na biso ekangoma ya pio donc ekangoma ya pio ezali place esangisaka bato tu na kati ya commune de Lansele ngai naza artiste naza pe animateur nasala pe déjà eloko moko boye mekano kwa anime nanu oyelanga likofi moko longola mwa bapapia na mela likofi meka kwa anime donc nasala na lobi boye ekangoma ya pio 24 commune kutanaka se wana nanye amemangana kinkole nanye nanyango amemangana kinkole mabela kimbangu kinkole ya biso nyonso kinkole mabele ya papa Mobutu kinkole ya Meshake Elia donc na PCP bambote kotazali soke batu bayeba ataza mwana kinkole ndenge moko na babiso so ngai so betika na Google obeti concert de Ferregola à kinkole okomona ngai naza animateur pas Ferregola na sala déjà ba client moi bien balingi ba yelanga pe moi likofi moko na mela lungola moi ba papier wana yelanga likofi show na baye yelanga na baye na na weekend ambiance kitoko merci bandeko bomoni te tozali awa na weekend ya kinkole za kitoko kinkole mboke lengi bomoni te batu bavandi bozwa moi mo pepe esika ezali kitoko esika makamala mozali ko sura pena moi ba mama yali kitoko awa na yena nganda liboke awa balobi ba mama kitoko ba kolamba liboke na soko liei et donc ezo pesa ope santé ezo lungola ba malade ezate mbote mama mbote papa mama to mono awa na liboke kitoko bo
biso atosala maboke kaka boye papa atosala maboke kitoko taka kinkole fo kolia leloko abien ntango moto ayefa akela sango mais ce que le basco liboke mo botiango be combien liboke eza na 10 000 eza na 12 000 mbisi ezoleka cher moye mbisi maboke kita eza te so mbisi ekiti liboke mpe kokita bino mo bozomona kaka atosalaka mbisi ya fresh yo mo bozomona kaka papa mbisi ezoleka talo mbisi ekita biloko soko ekiti liboke kokita. Merci beaucoup. Merci Montréal. Okoki kosunga bandeko bomoni ete makambo ya kitoko ezali liboke malamu liboke kitoko liboke ya misuni bama baza kolia mais Montréal na mboladisame ete pesanga mwa temps bayibotikela nga temps nalia mwa musuni na ngai na liboke tosolola pesa awa namela mwa moko na ngai ndenge bandeko bakolanda ambiance ya kitoko wapi mutu yango na sombi likofi na ngai ayela nga likofi awa namela navanda wa nalia mwa liboke na ngai tobana navana mwa wa omoni ngai moko nazwa kozwa mwa mopepe na kinkole balobi chef yinza manzamba ya kinkole na mwa tishi na ngai oyo bwe na raisonner mama Laura Chou bosi koni mandama na raisonner ndenge bozalaki awa na ngomba ya Kinshasa kitoko tata lungwa liboso okale ngai bandeko tozana bino elongo tozali awa na kinkole bomoni babi nkole kitoko kona moi bose mungu amei soyo olia moi oyo What's got my tongue? Nalia. Like to go. That be a man so ya. Yaluba. Yaluba. Vanda, doki tu vanda. Maintenant Koloba. Yo on Koloba sani. Tu Koloba sani nya. Ah coopérer. O coopérer. Na sala veni. Na sala pédicure. Pédicure yo mutolongola batu ba mabiata wana na makolo. Onwa neni. Mais quand on beta moi le solo bandi ba kolana ana kinkole to mona nyonso. Beta moi le solo loba. Le solo ne pas pas. Yo salisa kasina mo mona le solo de salama. Yo salisa ne makolo pa mona. Onwa mabiata. Yana 15 000 francs. 15 000 francs. 15 000 francs mabiata lungwe. Ah. D'accord. Solo. Ya solo. Non mais le soya. Ya nini? Oza ndelo koso. Babi. Le voilà ba le ko. Non mais soya. Koso nde. Nani? Olia mbangu. Mala mama. Mais la personne gasi. Masum. On voit. Alo koso. Ba benga le koso. Mais tu bande ko bomoni. Ba benga le koso. Baturonim nkole mboka kitoko moi yo tembungu ameli moi soy na yo no mahemo malamu ndemi bo tanga bo mela soya bo meli soya bo sapene na ole bo bo sabi no bien Merci bandeko. Wabo moni makama kitoko ezali awa ndenge tozosala mosala na yabiso podcast ezo wana na komela mwani na ngao onsita na ebe na kikole mboka kitoko kikole mboka kozwa mbwa mopepe kinkole yali mboka moko ozali mo à l'aise kinkole yali penza malamu mingi yango ete soki ambiance ezali pona ngana bika ambiance ezali moi bisika mibale mbenza le kinkole et puis tokolanisa bino bisika mosusu bomona bambiance oyo eza makasi na kinkole na sisa mwa molange moka na sisa ndambwa boluli ngai non mais la bien
Merci beaucoup to so apena bandeko à propos olobini po na mono zo dongola ngolobini te na obina yolo kote to saka na kinkole bilengi na bilengi kaka ya solo donc kinkole bilengi na bilengi ya solo to saka na kinkole to zo travailler ba copie to zo la maboke ba mbisa kuka ya moto tout to saka na kinkole donc bumakas tata yo pe moi liloba pe lingoloba te nangina lobanaka par rapport ndo kumisa kinkole eza moi bien parce que moi bakonzo pe basalela kango teta ba mona bongo et ça pe moi lo mobo par rapport ya ofandi oza l'aise olia moi liboke moi mbisa ma ozomona moi blomso mona te omoni à partir kinkole c'est que ya kitoko ya avantage à pays na biso. Merci beaucoup na moni pe ta mondela mbote yata mbote ndenge nene bien tata omoni kinkolo sepel nango kinkolo biso touta ba Belgique maintenant toyaka moi tourisme toyaka opema mona kinkolo parce que nga na botami na Bruxelles na botami na Bruxelles na sepel komona yo ne avant pe yo pe okene o tikela biso mo logo po da sepel pe komona meka yo muto botami na Bruxelles natika mwa nini yo muto botami na poto mboka mindele yo mutu nde fo pesa ngai di kopeza na sengi eza kosenga yo nga pepe na sengi yo yela ngali kofi kosenga nga pepe na sengi yo na TV na sengi yo kosenga mbala moko eza tengali na sotelo premier parce que nga sikoyo na sengi pona kosenga da donner bongo te bon yo zango bongo lobby parce que ye da senga ki bosso c'est que ye da la moi bosso ye mutabotami na Belgique ye mutabotami na Belgique tingi oui na botami na ngana poto mais ngana bandi kosenga soki yo bana kosenga nga mais c'est l'autre chose parce que botami na poto oyo koma na kinkole pona nini mais ka otondo biso mais biso to zaba belge papa nanga aza belge nga na botami na Bruxelles na awa parce que papa nanga somba mamba parler ba mampango ebele na Congo c'est pour cela je suis ici yango vani na okaka nakendaka nanga pe kuna na pe Montréal yela tata moi likofi moko et ça libe combien et ça combien 6 000 francs peut-être que bon ngape na peso moi likofi moko lobini na bandeko bakolo na biso na biso il y a logique de choses nzambe apambola biso neto kutani soso neto kutani boye ezala pe yasuka te eza yasuka te to kutalanga kutanaka parce que tant ngana ke ne Paris nazana Paris eza boye vana mingi na Monaco sona ke Paris na vana mingi na Monaco na vana après Bruxelles en Belgique nzambe apambola biso merci beaucoup donc yo zali vraiment moi na poto solo na kendaka vraiment kendaka ta mikolo ko kendaka document mais memanga pe sikosole memao bango lezo notika bona banani okokende donc c'est que yende onde bar na ye bar na biso donc c'est ça. Donc merci beaucoup. Merci bandeko tozala bien ensemble pesa ye moi moko na ye amela toza awa elongo na podcast ba podcast toza kana ambiance et sika to tamo na ambiance soko sengi chef nza manzamba okomela soko sengi chef nza manzamba kolia po na makati ya boss Roni Malundama maire lo achu nyaniki Malundama bazali belebele makambo za kitoko ndenge zalaka na kati ya biso podcast télévision balobi kinkole mboka ya kitoko mboka ba rencontre kinkole mboka malamu kinkole mboko sepela kinkole mboko zala malamu kinkole eza esika moko ya kozwa mwa mopepe kinkole eza esika moko malamu yango ete bomoni tata mama mbote mbote mama mbote ya ndio mtu teka biloko okangi monoko oboy koloba mekasi nangina sombela yo me oboy koloba na banga ngai na banga yo pwani na kato moto obangi na ngai na bangi yo te na kena ngai okete na kende te somya na masango ava me kasi avana soma ndo masango na solution obetinga kara na beti o kara te ya biso podcast télévision tozali awa pepe na bino na kinkole balobete kinkole kitoko na kitoko kinkole makamalamu ezali kinkole tozali be malamu mingi kinkole tozosala makamba malamu kinkole tozosala kitoko yango te bomoni tozana bino yango te kosukisa ete tokosukisa awa na bandeko bakoteka panier awa anga kinkole Roni Malundama sombela ta chef nzama talo pona kinkole namoni panier oyo kitoko nana ngai nango
Yo le moto nango? Otie combien? Otie 5 000. 5 000. Panier mobimba. Papa c'est pas nango père. Pona na moni oza mopaya, oza mwa mopepe. Tata ali mopaya, sepeli na bino ne bozoteka. Mais ozoteka ngo buki ona bilanga. Te, tocho buki ona bilanga na nini? Na sapo. OK. Merci bandeko boko na biso na ya biso podcast television. Mo réaliser no ndeko wana zoya na mwa maboki akangi wana tukoye kosisa mwa émission na biso epa na ye kosola ya mbote boni oh nini lituma Malemba. Hein? Malemba. Malemba? Combien? 2000. Donc yo muto sali malemba? Te mama. Mama hein? Ase malemba kitoko hein? Donc malemba obo otiebo 2000 francs. C'est quoi ça pour te ko ba somba ngo pe belé. Et aussi là. Yo za classe. Nga na 6e. 6e. Kalaté aux autres diplômes. Te. 6e primaire. Mais est-ce qu'on est ni yo lotango aux autres teka? Et maman ne m'tatini biso dimanche. Pour dimanche en hôtel. D'accord. Merci beaucoup bandeko balandi ya biso podcast télévision bo mone tenga bino chef Nzamba Nzamba to tamboli be na Kinkole babi Kinkole ezambo kambiasi. Merci na boss Roni Malundama, Yannick Malundama, Joking Malundama na moi mosolo botinjeli chef Nzamba Nzamba ba bonner tout oyo ya biso podcast moi mosolo ponete to lia hawa na Kinkole avant émission nazo sepela na Kinkole na kozonga moto bombe na kozonga moto kitoko. Merci na boss Roni Malundama. Merci na boss Yannick Malundama, merci na Joking Malundama, merci na baboni nyoso to ya biso podcast television to kolakisaka bino bisiko ba ambiance eza ya Congo, bisiko eza ya kitoko, bisika batu bakolia naturel mpopa kitoko, tozaki na Kinkole, lokolo nanga bolingi bobenga ngai, bokobenga bokozwa ngai, nga bino chef Nzamba Nzamba. Merci bana membre kimi ya bota bino, ndelo kuta bembala sima. Bye bye. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli Nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni ninga kolobeza te motema eza temo emisala emonani ninga kolobeza te touti mosika esansel tokomi ninga kolobeza te ya kolobeza te ninga kolobeza te matoye yoki miso emoni ninga kolobeza te motema eza temo emisala emonani ninga kolobeza te touti mosika